na mboka oyo toyebi rebo na ville te. OK. Mutu moko atelema boye lobana ke toyebaki rebo na ville na baboîte na ville batanga baboîte. Mais biso Jaël Show mutu atindaka ye. Ve na biso na bavandaka lobaka ye lobaka te aza MC Baba. Mwasi na ye toyebi na ba ville. Oh, mwasi na yo yebi mwasi ya MC Baba na ville. MC Baba ko ve na biso fali kasi. Comprends te biso ngana na mutu obanga te. OK. So ye Jaël Show benga rebo na kombo rebo. Azobenga Inos na kombo Inos, ngana ko benga fali na kombo ya fali na ko benga Nana Ketchup na kombo Nana Ketchup. OK. Nazo expliquer comment ndenge nini fala zo travailler ba. Ozo mona koto o mona fali atindi ba aidor bavani na ba plateau ba beta masolo ya Gauthier Sey. Ke akanisa Gauthier Sey. OK. Obi na mboko nde tovana ba mto akanisa ba tuka fali. Akanisa ya debayo, obi ka debayo wana kasho. Te ya debayo za ye. Azo benga ngai. Ye mtana plate fali ke olandela oyo journaliste. Kato ke non landela kuneza ye. Landeli bien to landela wapi? Quand landela makala place fali yo landela makala sona diete. Oui. Toi ba journaliste toi yo information. Adebayo na tindo ba voice adebayo. Adebayo azolela mambo belebe na otala. So bat basuminga na rolunga pena mundambo na uzwa na usunga pa debayo. OK. Osala bien. Mambo Gauthier Sey. Oui que papa za makala. Gauthier Sey alobi vérité. Yo ko kanise okutali pe na vegi mafuta. Comprends? Et sopio. OK. Oh yo vanda na ba idor, vanda na ba tu ba fena biso mbuta dikato zaki Maurice Munene. O changer intela. Au commissaire Vandara Lobelaka, il va communiquer la santé pour nini kiti physique exacte. Et pour na kokisa bakao na kokisa na Facebook. Natanga komba falite pour na talema, natanga komba falite pour na mataba jet. On a mataka. Vous comprenez? Natanga komba falite. Mais to vandi na kwa mo to comprendre que buso be komo le kebele. Bon mo to Inos Piloko mo zo bana bino moko boy. Mutu moko bwazaki wana abundi na musique na ye, azalaki na bureau ra ye, aye koto abundani na musique na ye, bimisi mutu na musique. Depuis Inos bi abanda musique na ye depuis abanda musique na depuis Paula. Donc bobandaka ko étouffer bolukila ke ba makambo ki para bino te. Bokie plus loin bokomi na mwasi na ye. Po asali bino logo te. Mambo problème ya ndaku. Ya Inos bi, c'est normal na kata couple ba problème ezanga raté. Problème moi les outils pas maman na biso rebotulo te. Bozo rapport problème mwana o bino bozo loba bozo condamner maman na biso rebotulo boye bien ngote. Ikamozaki ya batu na bango mwasi na mobali na kata ndaku. Esali ke mwasi akangi mobali ne loko moko boye oyo et c'est pelisi est en fait. Si kota mo c'est pelisi est alobi bon. Ngala kisakanda na ngai. Je boza célèbre. Kanda na so alakisi yango et toucher non seulement ba poche na mais toucher susu na ba internet. Vous comprenez? Yango wana esalaki ke na kanda na wana ba comprendre que arrive c'est des abonnés offre c'est des abonnés ça na ngomba liboso des amambo kala. OK. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko ardoise. Mais avec divin ba invitation en bois. Netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Na ba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossali binote. A tcheli binote promotion ngolé ya pamba. Maison divine. Bali ngambo ka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, on a abonné sur Congo et Sengo officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours Kawana pour nous, mais Nabino, actualité news, ils auront Natara pour nous, mais Nabino, rien que la vérité. Ah, le goûter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Armel de mon cœur. Bonjour à toi, ça Patrick Ponce, c'est mon général Maëlle. Bonjour à toi, Balobi, Fondation Zaka, Moko Fondation Mouti avec le président Chikson. Bambo, t'es vraiment place aux alliés. Bientôt là, tu vas un numéro. Nabatou, nous avons besoin de soutenir Fondation Nabino, Fondation Mouti. Bonjour à toi, Bruno Lupu Kambongo, Yapo, Papa Nembongo. Bonjour à toi, Again, jeune garçon, l'équipe de News Mansala Manzaka, na entrée Éthiopie. Bonjour à toi, Ngala Benarae, Balobi Cash Money, pas naïr à traiter. 3 fois star, 3 fois poste, star Mido. Bonjour à Willy Moucheni, plus 243, les vraies étapes. Bon, et voilà. Vous comprenez aujourd'hui dans les news de Just, en tout cas, nous allons à mon côté. Je reçois pour vous Kinga Kat de la part de Inos B. Il n'y a pas le droit des réponses, mais par rapport, il y a sorti médiatique, il y a Jaël Show, autre, propos Jaël Show à l'Obaki.
ngamba ba tigre batali balobi tete biso pe tozaka na bato balobelaka biso pe tozaka na bato bakokopesa information ya vrai et réel parce que biso nde tozaka na Congo esengo boye tozaka toujours na besoin ya vérité ndeti nga muna vandaka nakaka na besoin de vérité parce que naka na posa ya lokuta te et voilà je reçois pour vous Kingaka de la part de Inosbi autrement dit tigre batigre babi bazaka partout bazaka rebelle toyebi te mikolo ezaka likambo bazaka rebelle bazaka partout Kingaka bonjour et bon début de la semaine. Et bonjour Nayo, donc voilà. Bonjour Nayo Joyce. Et puis bonjour na abonné surtout ya Congo et Sengo. Voilà. Bonjour na réalisateur Nabiso Armel. OK. Et na profité na ça bonjour na mon compte na le terminateur de la musique africaine, voilà. Commando libération de la musique congolaise, l'homme des missions impossibles, mon leader Inosebi, Tigre, Fresh Boy, maître de la 26e chambre de Shaolin, nous t'avons dit que sur le succès de la musique à Congo. Pourquoi pas n'appeler ça mbote na Prince Baloume puisque donc King Cerveau, ils ont ça la kaka prof et professionnel, Achille Baloume et Nzambe ya réalisateur ya génie, Jizo ya Nzambe ya musique. Et puis maman na biso Rebochulo et bambote na quoi. Maman na biso Rebochulo, bon d'abord makambo Inosbi boni orchestre mobile, ça se passe comment après votre concert il y a Aqua Splash au Batwalobi Pia ke beta ki waze ko elanda ki bino, ça se passe comment? Ouais, et avant ba no ba surtout donc nazo sing encore na l'amour à la bonne musique na ba griffe du tigre. Donc na bato nyoso tout ba yebi ngai bo mona ngane longi Inosbi te bo mona ngane longi ya 001 donc ya mokonzi ba griffe du tigre nyoso tout ya monde et voilà quoi resala bien parce que nazo tamwana longi wana nazo tambola pe l'esprit wana donc pour na mambo beti masolo ya Aqua Splash masolo ya Aqua Splash oyo donc ko bana de mois d'août si siko na septembre mutasali makambo biso to sala gite parce que to beti concert na Aqua Splash to beti $5 $10 $25 la VIP ba mona ki ndenge ba kota ki bazonga ki so moni mikolo bozola ba manteka ba biloko bozo salela mingi na ba palais nyonso na toza grâce ya Inosbi parce que bato ba ki Aqua Splash non seulement ba yoka ki la bonne musique non seulement ba mona ki mama na biso Rebochulo abeta ki musique ya kitoko mais ba yoka ki lisusu ba yoka ki susu Inosbi et puis bazonga ki lisusu na biloko Aqua Splash apesa ki bango bongo ba cadeau donc ba sofona iso bongo apesa ki bango remettre ki bango ba cadeau et voilà quoi parce que tant on so beta lisolo ya mpiaka biso to robeta mpiaka te biso to beta ki mpiaka te bato abeti mpiaka eza bato babeta ki ba ofele basali ba mpiaka non seulement obeti ofele mais osali susu mpiaka osala mpiaka te pourquoi parce que bato ba contribuer na kati ya makambo na yo ondima bango te boyi kondima bango boyi ata ko remercier bango vous comprendre donc nzamba ofuta yango moni nzamba futa ki bato basali ba mpiaka donc voilà quoi voilà Kingaka nde toyembi boye toyembeli penda molobi ya Inosbi na Rebochulo par rapport ya oyo molobeli ya ba griffe donc 001 par rapport ya 001 ya ba griffe ya Afro Congo 001 pe ya bafani ya mbote musique donc naza mbote musique là on voit mama ko Rebochulo par rapport ya liste oyo bimaki ya mibali oyo nyonso batambola na Rebo tomona ki sorti médiatique ya Jael Show alobi ke olebo vanda bokanga munoko Rebochulo kutindaza wana akenda kotekisa akenda braza kenda kotekisa bakabele mbongo yango wana sombelaka Inosbi mutuka asombelaka Inosbi cadeau ya montre mwasi na bina kenda kutu kosala kindumba na braza pour aya kopesa tigre propos ya Jael Show no kokoloba d'abord ni en tout cas ba abonné ya Congo Sengo et puis l'amour la bonne musique ba critique on surtout avant de répondre on a touché ka muke après na répondre on a comprendre les questions on so est-ce que tu yebi ke na mboka oyo nanga na yo na ba réalisateur na bato ba olanda biso na Congo Sengo na ba l'amour la bonne musique na ba critique na ba congolais nyo surtout na bato nyo surtout balingaka musique na biso ba congolais tu yebi ke na mboka oyo fali asala lokwa net on dirait batumbola kae ya lobaka te tu yebi yango na aux courant de ça parce que aux voilà aux pour informer tu bien non mais na mboko pe kaka o tozaka na Congo tu yebi ke Jael Show lobela ka fali no OK tu yebi ke Mombaya lobela ka fali no tu yebi ke Alexi Wecha lobela ka fali no tu yebi ke Aidor lobela ka fali no tu yebi ke Mbuta Dikasa lobela ka fali tu yebi Faldi Tambo tu yebi Ken Piana tu yebi batu oyo ba lobela ka fali OK vous comprendre ba Sarah Tola ba Demer tu yebi batu na ba lobela ka fali Jael Show avandi na kiti na ye nda kuna bango kuna na cité verte no oza nda wa cité verte boyebi na bana yebe nda kuna bino ndeza nda kuna bino na yebi yango eza bien mais yo po binda ko ba Jael ndenge za matiti ebele so mu nda ku ya bazolo na matembele en fait nda ko balona na matembele obi da lupango ndenge za la ndenge ba kolelela comprendre Jael avandi a tie téléphone na ye abandi kofinga maman na biso ki Rebochulo Rebo sali eloko te
bazoni problème te mais avandi abandi kofinga rebo chulo ya mbala moko te mais bambala ebele mabe bino pe bofinga Raphaël bofinga moi ça fallait ko bino mo no la zelo ko lemba ngai naza na tante parce que moi j'ai 77 cas c'est pas pour s'inventer na lobera ngo te na kangela ngo ba photo te na sela ngo ninte na tangaki komba falite pona ko tsaba kao na ko kisa na Facebook na tangaki komba falite pona talema na tangaki komba falite pona mataba jet ona mataka ozo comprendre na tangaki komba falite mais tovandi na kwa moko to comprendre que buzobe komo le kebele bon mozo inos bi lokwa mozo bana bino moko boy mutu moko bwazaki wana abundi na musique na ye azalaki na burera ye aye koto abundani na musique na ye bimisi mutu na musique depuis inos bi abanda musique na ye depuis abanda musique na depuis Paula donc bobandaka ko étouffer bolukila ke ba makambo ki parabino te boké plus loin bokomi na mwasi na ye o asali bino lokote mambo problème ya ndaku ya inos bi c'est normal na kata couple ba problème ezanga raté problème moi les outils pas maman na biso rebo chulo te vous comprenez problème moi au bino bozolo ba bozo condamner maman na biso rebo chulo boyebi yango te likamozaki ya batu na bango mwasi na mobali na kata ndaku esali ke mwasi akangi mobali ne loko moko boye susu oyo et c'est pelicier en fait si kotango c'est pelicier ta lobi bon Alexa kanda na ngai très boza célèbre kanda na so alakisi yango et retoucher non seulement ba proche na mais retoucher susu na ba to ba internet vous comprenez yango wana esalaki ke na kanda na wana ba comprendre que arrive c'est des abonnés or c'est des abonnés za ngo makambo liboso teza makambo kala atuzaka d'habitude so ba swani na mbali na taka ba swani ka ya pamba a c'est des abonnés vous comprenez eza bolingo na bango ezaka bongo kenda bongo je na bango ezaka bongo après tout moni gel tu as revendre yo ko ba beti sirebo landa ba bilo gel tu lobi pesa penda matière nazo pesa matière oza oyo nazaki nakina pa mélodie ezaki lokwa na etikaka extrait na like sabon ndenge film ya saison 1 rozala oyo siko za épisode 1 bolanda siko idéologie j'ai le choix vandi alobi ke rebo ndumba rebo molaso rebo balebele ayesu siko loba ke rebo bande ko futa ndako na age muke ayesu ko loba ke rebo ndaza wana na ba cité verte kuna no mone pas le reste la perle la musique rebo on est au monde à l'oreille akina pas l'oreille la perle pour na koyokola ni musique rebo na minute ozolia na ni na musique tolongoli kota l'oreille la perle rebo taki mwana muke ozolo bande ko futela ndako tango zo benga rebo mutu apasi soki mutu azaki na pasi lelo nzamba pamboli ye nde faut témoignage wana oyeba ke nzamba azali nzamba sala ni asalaka vous comprenez rebo azalaki na ba conditions azalaki na yango mais arrêtaki ba rêve na été a garder objectif na ye lelo oyo abundanaki tango azimo muke akutande pena baninga na oyo bazana esprit lokola ye oyo ba garder objectif oyo balingaka ba rivera grand basali ke basangani bazwinda kuna bango na mboka oyo toyebi rebo na ville te mutu moko atelema boye aloba nanga ke toyebaki rebo na ville na baboîte na ville batanga baboîte mais biso jael show mutu atindaka ye ve na biso wana bavandaka alobaka ye alobaka te aza MC Baba mwasi na ye toyebi ye na baville mwasi na yebi mwasi ya MC Baba na ville MC Baba govi na biso fali kasi orempoi te biso ngana mutu akobanga te so ye jael show azobenga rebo na kombo ya rebo azobenga inos na kombo ya inos ngana kobenga fali na kombo ya fali na kobenga nana ketchup na kombo nana ketchup na mboka oyo toyebi ke mwasi nde ave na biso o comprendre na ba shangria na ba boîte lokola ba standing na ba boîte lokola ba mambo na ba boîte lokola ba attends to ya ba 3615 mais wana zaki les ba 3615 kasi les passettes yo so beta na les présents abeta masolo mo ya contaminé ya mukage international abeta masolo maboko milai abeta masolo ya kiss est-ce que beta masolo ya flex auto sali la caris est-ce que beta masolo to utaki Guinée auto sali jour moko na jet to kebo to beti concert papa maman présidente to beti concert to zongi anniversaire abeta masolo na te beta masolo oyo kuti aller passer mais ko na lukuta likolo ozo comprendre na lukuta likolo na nazo tinda yi fali na lobby batindeli ngai ba vidéo fala zo boki na port na podium atie boy alerte G soki alerte soki nini soki alerte soki nini général alerte soki nini na ye ozo comprendre muta otinde na fali no yo ebite ke na mboka oyo tovandi boy aidor azo baboki pa fali tovandi boy validi baboki pa fali mutari kasu baboki pa fali ken pena baboki pa na pa fali ozo comprendre bona bato nani ya fali balo bana kombo nani po bazakana te pona osela biso ba demer wana bazakana te pona osela biso ba analyse ke inos bi utaki na Goma aya bundani aya na Congo s'imposer inos ba to signer ba contrat minene inos bi abetaki na 2014 na Hollande après biso to Hollande inos bi premier album na ye na premier album a fali ko kanite ke premier album a fali basunga pa Kofi na quartier la terre ba PC ba musicien akina luka baninga ne mtu na pota kosa ba ke to sangana to sala place obino pe bosali plan na wa cha bino maboko baninga basunga na premier album ezala bongo
Et ça, n'a pas épisode. Mais or, biso to ça la premier album, n'a biso sans featuring. Mais to beta ba contrat, donc quand album est bimi lelo et bimi le 26. Premier album n'a biso. Il y a Mortel 06. To ça la featuring té. Tant quoi est bimi kaka, tant quoi est bimi na décembre, mbalamo to bandi ba contrat, to feta coup na Guinée je crois. Vous comprenez? Mais il y a ça là il y a le bosso sans featuring. Na age inos bi beta cache la bunzola. Il y a stade. Fallait beta ngote na ajuana. Na acha inosbi na ba 2019 je crois 2018 avec terrain machine o ba jeune ba ola muka ouais ça entre Jaël alie ko kota ma aye ko lobela rebotulo parce que le bito mona ngo la ba artiste musicien nyo soki makambu na bango ya banda ko bini ba ya ka ko bino ya Jaël so déranger bino bokoti ko ba fali poupa tango sali ya nos utani ko mona nani po ya mbanga Jaël show ya inos bi voilà ya inos. Donc, nous avons insisté sur le fait que nous avons 001 et Bagriffe, nous avons Inos. Vous comprenez? Ce qui Inos est Bissingaï, nous avons un Bagriffe. Bissingaï Bakolo Bagriffe, tout le monde est en Maramboanati. Attends, Sali, Sali qui t'étit. Ce qui Inos a kangi na roti. Na rotika, so kinesa kangisinga na rotika. Inos bia kangisi o rotika. Mukole loko na rotika. Mukole loko so pekisa. So pekisa loko na rotika. Voilà. Ko pekisa poni na bona griffe na za teti na abo to na ral ball en fait. Leki yango to bito sa nini. To ya parce que nga na voyager na makambo te. Mama na loba o na voyager na ngote nga na voyager na kumisa kaka Inos, na loba ka ba bien Inos, na loba ndenge osala ba exploit, ndenge zo signer ba contrat minene, ndenge to sunga ndeko na biso Robinho na contrat ya 12000 oh lelo. Et puis c'est fond et sunga ba fond ba makala ba bilo mo abongo. Vous comprenez? Voilà Robinho bino boyeda na fond 12000. Mbongo ebele Robinho zo na vie bisoti. OK, ya contrôle bo mema yo. Na mutema mabe pete na pesa na mutema malamu. OK. Asingela ngo pe ba merci ebele. Retato aussi ba merci makasi pe masinga. Ils ont $12,000. $12,000. Ino sanga betango ye moko. Ino sanga betango 36,000. Donc tant que Inos tozu contrat ko lekango et puis date ngo pesa ki na moi sima. Les sali que ce que producteur habité, loka na zanga na confiance à Inos. Yo mto ponela nga bato. Le Inos aponela rebo, Pison na apona ku rebo ye moko producteur aponi rebo habitika Inos pona deux personnes. Nda poni siko Pison na Robinho. Tant aponi Pison na Robinho, nde sikoyo et Robinho kamusiye. Robinho ye moko kamusiye atuni mais Inos aponi nga ndenge ni. Or Inos aponaki na motema malamu parce que na bolingo musique ya Congo ça ni etombwama po eza na concurrent na Congo ba concurrent na eza donc bazana ba Asie bazana ba Amérique bazana ba Océanie bazana ba Europe vous comprenez ba concurrent baza kuna eza besoin tombola voilà musique ya Congo non seulement musique ya Congo mais Afrique comment parce que Jaël Show azovanda muto ka Jaël Show ko lobela biso te Jaël Show avanda pana bango Jaël Show azana debana o ya sundola tata Jaël Show babandi kozwa Jaël Show na kindumba abandi kozwa Jaël Show Lubumbashi Kolwezi soki Zambie soki Namibie soki Zimbabwe wana po Côte d'Afrique du Sud bazozwa kaka ba Zambien ba Namibien bazo sasa ye Jaël oka jongo le nani jongo le sima bwa lo barabi abi nake kuna basalie nake kuna Jaël te akebwe basimbie akebwe nyoso na tuna rêve ke aotaka bakarimba ke potonga na kotika la soute na kine sopangai nake luka poto na ndira Afrique du Sud kuna akomi na Afrique du Sud bo non seulement bazwa ki na ba frontière wana nyoso bazue su na Afrique du Sud na Yoville bayanke bazue akebo na Johannesburg bazulu bazue ake na Cape Town bazue yemo abivio na kokate abivio na kokate ni bana osata kindumba ba 2000 francs et puis il y a Marichal ya on habite abia osaba kinu ngaku na loba na fali bon Jaël Show fali nazolo bela fali bon Jaël Show vous comprenez donc voilà yem ta otinda batuana atika makambo ya kotinda batuana to beta masolo ya musique aya na nzemo ne biso peto na nzemo na biso aya na ba exploit ya zo sala biso peto na exploit ya zo sala bino na bino bo ko ta fali pour na kata makambo parce que mabela mutabimise ba vérité wana na lobby ton ngana na tan olanda Vasco te est-ce que mtura Vasco a sala audio wana est-ce que otalaki tan oya bana osala audio wana audio eza vidéo en fait audio eza mutusu pe aolia pe biloko na fulu ma osala audio mutusu ndeza pe bongo pe mutusu ana hôpital pe bato maboma ma osala audio parce que bino boka nsonde mutu osala audio na za mutu normal nzoka kiol po ni Vasco lo bango ate bayamba ba Vasco na monsieur bela je vois tant Vasco zaki na kinya Inos pe zaki toujours en couple na rebo voilà vous comprenez pourquoi lo baki arrêté
akelo bana poto pona ni po ça ba secret peut-être bon secret ngo akelo bango na poto akelo ba secret ngo ya président de la république yoto ya ni fa lo bango ba parce que ba ça ba ventrier tona ba tola na ba parce que te biso tona mambo bela au sana musique ya Congo to moni oyena papier ole lezani papier na fongoli kutu te ba papier za mambo bela ba tuna oza ka mai pa mala mela na mai na lela mai ndeli kambu papier za papier mambo bela moni mona classe watanga na butu eza passe pour rater examen na tongo donc na za mystique na papier oyo papier za na ba mambo bela papa et mambo bela Joyce na ngai tu comprends nazo expliquer comment ndenge nini fallait zo travailler ba ozo mona koto yo o mona fali atindi ba aidor bavani na ba plateau ba beta masolo ya Gauthier Sey ke akangisa Gauthier Sey okay obi na mboko ndito vana bumto akangisa baduka afali akangisa ya debayo obi ka debayo wana kasho te ya debayo za azo benga ngai ye mtana penta afali ke olandela olandela journaliste to kendo olandela kuneza ye landeli bien to kendo olandela wapi to kendo olandela makala place fali olandela makala sona diete oui to ba journaliste to yo information adebayo na tindo ba voice adebayo adebayo azolela makambo ebele bena otala so bat basunginga na kolunga pena mundambo na kozwa na kosunga pa adebayo osala bien makambo Gauthier Sey obi ke papa za makambo Gauthier Sey alobi vérité yo ke okangisa okutali pe na viegi mafuta comprendre esopio yo vanda na ba idor ovanda na ba tu ba fena biso mbuta dikaso zaki Maurice munene o changer intela okomisa ya vanda ka lobela ka yo va komika santé po nini kiti physique ezate comprendre fali demer ndaza bongo demer ya lobela ka makambu na biso te mais so kaka inos bi eloko mo ekomeli inos bi boyo ko apporter biso nya na musique demer ayo ko vanda alobela biso atila biso ba audio azula ngo ba via lia mbongo demer ngana olia mbongo na ba YouTube te yo zo lia mbongo demer donc na ndeko demer na sala chaîne po alia YouTube na kombo inos bi na ndinga mabe ngana okota na ndeko demer kota kasi kota na bisaki da Mobutu mobali na yeke foza mayele mobali ko menani Mobutu na ibi mobala demer demer azana mwana mwasi azana leki na ba mwasi mwana ndako na ibi ndako demer zana expliquer ngo bien ndako demer eza porte ya munene bo esko so koti na kata ndako demer veranda porte ya muke ndako wana yango wana komisa ngo chaîne wana mibali bato bakota ka wana mobali ya biso Mobutu faut faire attention demer so elo deuxième zemi il faut que maman ADN c'est l'air okay c'est là bon maman ADN wana na simbelo demer wana koti na ndako demer na koti na ndako demer okay isko na ndako demer la to bima to kota ndako nani na muni momba ya seli locks okay ba age mususu ba sela on ba locks mais c'est style yo pour ça locks et bon longi na momba ya kokane mi lokwa kibuki mon frère Joyce na age mususu momba ya bomba baza kwa batu mo boy et si mutabandaki déjà politique déjà tangaki pe da classe na ba pelouse mais après bolali ka bolamuki boy bomoni par exemple vena biso mo politicien na locks na mutu omona onde omona tundia bandi liboma mba ko sa ba biloko na tatika okay comprendre liste za mulai j'ai la traité maman ya rebo irresponsable nyoso za ko mozo mona na communion so rebo za na 28 ans j'ai la traité maman rebo irresponsable tango afingi maman rebo bonga so na fingi maman nana na kobima mabe eza éducation na ngate ça expliquer yo eza éducation na ngate pourquoi eza éducation na ngate pourquoi eza éducation na ngate parce que lobi na ko pe ko bala keina soki na bali keina est-ce que to ko tala na misu bona ba bokilo vous comprenez to ko tala na misu bona ba bokilo parce que na finga ba parents na ye tellement que nga na finga raté na lo ba vérité donc nazana temps ko finga maman banana te mais nazana na lobeli kaka Jaël ba vérité boy bisa Jaël o nyoso tozo finga rebo chulo maman na biso ezana ngo kaka pa maman na ye pa la patronne na ye donc soki a fi o muza oya finga omunde na kalezaka tant to kola na bomwana so mta fingio nini na yo biso ya yo moko donc o Jaël a finga ya yo moko Jaël ozo finga biso ya yo moko ozo comprendre yango wana Jaël tozaki na ba Guinée équatoriale makambo esimbaki déjà tozwaki mbongo ebele leader na ngamta matanga ba jet number 1 nazana liste tobeta 2014 liboso fali biso tobeta 2014 liboso fali twana yo pe remix 215 millions non fala sala ba nzembo bongo te koma pe bongo te koma pe na millions bongo te ata seba featuring na banai siko kinga kati to vanda vraiment to bana mondo to ba hotela biso ba to vraiment ba le ka biso na maele belé na ba tela ka biso ba ko tuna problème ya rebo o sortie médiatique ya Jaël Choto moni eningi si batika et puis bino panique bozani ma ya komela Jaël alobi ka ba vérité bon na pena ba vérité yo kateke nana na vie yo ka lisulu na vie na ninga pire bout to za pena ba to za pena logique yo kateke nana na vie na ba mambo na ba standing vous comprenez ba bina banzimbo
banzimbo banani ya ba Whitney love is streaking po bango balobi na banzimbo kala bo mo talon mo robe love kuna na vie yo kangote so yo kangote se ko zaona na kito ba silwana mais ça Jaël a lobby na bino lobby bo ana eloko ko sala ete ya lobby vérité mais ngabe fallait aller au sala ngate parce que na fingi ete na yoko ba vérité on est surtout Jaël a lobby za ya nana baki no siko ko luka mam Jaël a lobby il va donc sont pas nana après ya benga ya alerte na ye après na za alerte ba griffe to zana bino bongo tisuka mo lo nga ba suspendre nga pona bino mo ka ne ba suspendre nga bo na ko kende na bino tisuka bino ne bo wana olesa apparemment pe inos bien boy na president Zawati bo olesa bato inos bien boy na ndenge guerre ngo zo tende comme leader a suspendre nga lo leader a suspendre nga peut-être au simbi ba grand o ba bana ma musique lo la leader a suspendre nga lo leader ba grand tongo zo ba grand nanu marambo silité inos bien za grand puis bien ngote Jaël ne a manqué respect boy na inos bi a manqué respect na rebo chulo yene muto onolesa bana na ngai mikolo olesa personnel Zawati yene muto olesa bato na en charge yene muto banola tanga mikolo Jaël tout moni sous combo Sarato la kuna la Sarato la gina ba manquement Sarato la comparer inos bi na Fali puis on comparer inos bi na Fali ndenge ni Sarato mais Sarato la lobaki ke bino ba griffe bozaka na ba fan ba golwande butu ba soutenir bino depuis ba golwande ba bino yo zo yo ka bien que tozana ba griffe ba golwande ba soutenir bino depuis ba golwande ba tika bino ti lelo bo tango muto lobi ke bino bozaka na ba griffe donc alobi ni c'est que tozaka déjà na ba fan en fait vous comprenez ba Sarato la ba simoko boy oyo bazo boma ba via batu baza kwa net bato basimisa bato kisi bazo simisa kisi polo bikaka osani mabe komela yo ba Sarato la tana bomi via Diego ayemba ata suste ba studio kuma na ba $50 ba $30 mais Diego azo ko bimisa nzembo te Diego afanda kana ndako boye nde bandako zala ke bazuli mutu mona musala mais Diego siko bana mona musala ya ni mama wa sala atanga wisi maman wa sala atanga wisi par rapport moi musala mama tanga wisi pona olia bazwa mona musala sukula basani bani bazuli mama wa sala batanga wisi chaque jour atongola Diego mama Diego kingwe bimi na zo ebisa o mais Diego zo tonga na ndako ngoni ko zanga kaka otoni Ozola na malili toni ni Diego. Eh mon frère. Non mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Bazane bien moi sinem takenda ba États-Unis bongo ye pazane na ba studio ça mo banzembo nazo préparer mo banzembo. Diego sa nzembo. Lité akanda kuna mona sa nzembo. Bo Diego kuta ko sa ta nzembo te lité akanda Diego bon chanteur mon ami. Mais lité akanda sa nzembo. Yo za mon ami abia. Mais c'est un frère. Diego c'est un frère. Elongine peso kuba po kozanga nini kozanga na ba problème po kuta na ndako. Keso kipe asimbite babengani donc tika pardon to beta maswa fo Congo no sport ça explore ma minene no sport banda terrain masina liboso na bango nyoso terrain masina biso mto bani makam liboso na bango comprends to ça ba minene d'explore to vanda d'abord parfois na mukando to zaki diplôme de mérite to faire ya pince icône award to faire pince icône award to zaki ngo na Congo na fleuve Congo hotel to zaki kana ba politicien na ba homme d'affaires na ba DG na ba comprendre toujours trophée on a battu artiste moi te battu inosbi Scotolobi l'élan de guerre comment kendele c'est que relation ya papa Hervé na inosbi za ko par rapport ya appel wana oh parce quoi bimisa qui peut na rebo je vous assure ba liste pesa mulai ba liste mibali ne pe musuba robima je vous assure inosbi rêve na eza raté que soki aboma soki ba musicien congolais te inosbi za na besoin base la fort base la ini pour batombo la drapeau ya Congo donc tous na problème entre musicien na musicien ya Congo vous comprenez sauf que tout le monde muto so za hypocrite to seni to bendani po nana za hypocrite ali za hypocrite auti de la biso ba Jaël auti de la biso ba demeure ba momba et tout na ba belelo ba lobi kombo o Vasco Mabela bimisa ki kotongi na parce que mais Vasco ni muto bimisa ngote ba lobi suna sai ipaza na kata liste wana on a bichoté j'ai choisi bambanda inos bi ba bele ngala ukamona komba bile bimi ba bipe bile ngana olinga ngana rebo moni kimamba clip d'abord pour mutu bazo figurante na clip faut la kitoko j'ai dit bien kitoko j'ai lisho na ebité so azaka danser ça na nzoto akala en fait c'est que t'as pas j'ai so kotala te et ressent so na miso ro mi donc epson na moni nzoto ne mo ba tie ba vidéo net mo azo bina soki asimi soki micro so azo senga mbongo so ni misuni pas bien donc muto ba jouer figurante na clip il faut d'abord kitoko en fait mais on a biso rebotu là qui musicien mais à comprendre qu'il j'ai la visibilité si ba on a rejoint ba figurante c'est parce qu'elle était jolie et puis ayeba ki o ya zala qui en fait vous comprenez yemo le belibino ke atikali ko bima na mutu te mutu azana ba preuve ça ni aya na ba preuve
vous comprenez? Aïna ba preuve, ninga na ba preuve boy Jaël show ba ning ba sundola ye, abotana ba comédien ba marambo belé. Jaël show abotana comédien. Kasi ba bande na biso ba artiste comédien. Oh. Abotana ba on. Mais mi mobile na en Afrique du Sud. Ah, bon mobile en Afrique du Sud moi ça na Kenya azo finga ba toi. Yo mobile ni otika moi c'est boy en Afrique du Sud. Ye moi ça na cité verte. Jaël show kemba makasi ya. Jaël show ngabe pa ba on. Jaël show za voisin na. Papa la monde a souffert, yo monde a souffert. On a 3 niveaux. Et bon ndako na 3 niveaux ba matiti bon na ba malo matembele. C'était pour la pelo c'est ça tina ba. Moni matembele na moni matembele na sima o. Mais matembele ça c'est pour ça vitamine. Ato matembele na lupango. So za na mutu mo ozwa quelque chose. Somba ta terrain mo boite à 20 sur 20, ta 10 sur 10. Otongi ba bio no sali ba bilanga na yo. Oso so za la possibilité ta 40 sur 40 osali ba ferme. Likamboliste rebo o babi mutu sezo ba kisama o en tout cas babi bo banga te kala mingi a bisi bino mère alobaki baya na ba preuve comprendre baya na ba preuve na osenga na batu ndenge na abona na suspension kinga kati ya bagrifa na suspension bosunga ngai parce que pour répondre à Jaël show inospi asepeli na ngote mais azoko bakato to kepe malembe pose asuka ya émission na bino voilà biso to akaka ko sala to akoloba que la vérité place au vraiment na sera bino za rapport na mutu nyoto ça ba propre tenue ils ont engagé kaye mo mutatele miao parce qu'on a vu Jaël show sorti médiatique là to moni koto babimi to moni koto abimi apparemment batika pende baboyi ko tika makam oyo voilà kinga kati ozo ke vraiment malembe poto ko malabiso na suka émission to na moi question na biso ya suka ezali bo to moni Rebo Chulo a supprimé ba vidéo nyonso basala na Inosbi. Deuxième est que Jaël show lobi na biso ke Inosbi alembi Rebo po ayeba ki le passé Rebo ki la ko comprendre que Rebo est lié poisse Armel na bi ko linga no ngate me na muto zo comprendre linga ko yo linga ngate ngali ye bango omoni temps oyo bande ko loba mambo Rebo Chulo na Inos maman Lisi qui est notre maman beaucoup de respect maman na biso azalaki na ndako na cité na Rebo Chulo so on prend ti omoni bango ba se désabonnement maman Lisi azalaki na ndako. Okay. Si on y peut que non, des abonnés, on va photo le moins. J'espère que bien que ça m'a boling en fait. Oh, dans un épisode il y a Liboso. Épisode à Liboso, tu dis on a été bête à mambo calana, on a personne mambo sika. Ok. Très bonne na lo bano bona mitso ki moment na biso mu kaje international. Azongi déjà na ndaku. Ah, boke no hôtel. Alongwa kité. Alongwa kité. Azara na cité pour na se concentrer dans ma musique, mais ayaka ko passer ba journée. Ozonga na ndaku ça veut dire quoi? Kimia déjà zongi parce que problème est là qui best en fait. Qui best problème est là. Kimia zongi à s'abonner. Mambo ba photo ko lobelo hotel. Moi c'est mbali bazana na msusu nzamba ko sa banga pesa banga 100 ans de vie. Oui ba photo ba kanisa na vie. C'est ça. Ozonga pour ba photo même oh même na biso botu lazana ona Inos bi ona achete. Ba photo c'est belé mambo photo ko lela mambo ba photo tena ba vidéo. Comprenez ça bolingo moi ça bien bon. À s'inspirer. Na oni na émission message dino yaki ya makasi pour olobela pour s'adresser na sortie médiatique ya Jaël show. Un message na nga fort ezaki ba griffe to la njiba nini ba makambo ebele ba TikTok ba Facebook ba Instagram et tout ba YouTube donc to call it encore sous compte ya mokonzi na biso Inos bito kenda ngo na ba millions et puis contaminé ça déjà on est toujours disponible mukaje international est disponible et voilà ba flex ça wana toujours na charisme bongo donc makambo ezoya ba griffe kala mingi te boko sepela donc muta sepeli saka batu muta liboso oyo donc abeta ba concert na ba Hollande muta liboso oyo abeta ba stade na âge ya 25 ans na âge ya 25 ans o bebe tanda beta ba sutaki et 28 ans Jaël na âge ni avant na cheba ngoko yozo tala Jaël to ba âge ya Rebo yozo landa Jaël ba pour les belé le quoi gorille yozo landa Jaël Joyce comme tu m'tatindi Jaël za fali yozo comprendre tena expliquer donc betande di sola fali tu na pourquoi fali zo tinda Jaël awatinda fali awatinda Jaël parce que a détruire Inosbi rêve na ezaka détruire Inosbi depuis Inosbi ya na kinbo ya sepelate elle ngaki Inosbi ndeza bongo Inosbi za la mission moko asila akoya o comprendre ndenge moni asilisi ba robine ndenge mona aussi ça ba jeune belé Bambote na honda badatu balingaka programme mouvement. En tout cas mbote nga na osenga na banyo surtout bana bezo sunga ngai na plus 243 82 80 93 133 plus 243 82 80 93 133 bo sunga nga na suspension comprend Nicolas Jaël Nicolas Bademer Nicolas Basaratola Nicolas ba Mumbaya Nicolas ba Alexis Nicolas ba Idor ni na suspension yango siko suspension le roi na zui na robo aga bato batinda bango po
batika bongo mpo nga mpe babomelanga moto nabwaki fali en tout cas yo moko ozomona kaka ndenge ozotinda bato nde baosala nabwaki nana donc mare yo moko ozomona nde ozotinda bajael amanke biso barespect azofinga meme na mama ya rebochulo oyo asali eloko te marcosis toza bagénération moko oyebisa papa tika makambo azokola sule kauka bayebisinga mbongo ebimaka kuna ve donc botala bamama ezosala bien te age ezokende ezosala bien te malka namoni papa yokaka yo pesa conseil yebisa atika via inosbi baya kosala concurrence loyale ekosala bien besenga nde donc yo oza maître en tout cas soko olingi mpe bobunda na chamo kalala te bobunda beta yo te donc voilà pesa conseil mpe na patron na yo edi badi ata bino botambolaka na ye boexplike ye boyebisa ye atika via inosbi atika via inosbi asimbi inosbi na 12h nga na ye na 12h10 mpo natikelaki bango mwa ntan batalama après 12h10 na ye nakangi mpo nga mnaa na makambo mikolo oyo bambote na ngai yango wana. Ok, et voilà, je dis bien, propos tennis, ils ont engagé Karakinga 4. Et voilà, je dis encore merci derrière la caméra à toi, Armel de mon cœur. Abonnez-vous massivement à Congo et Senghor Officiel TV. Vous s'abonnez sur que monsieur Koti, bon bah like et puis bah message et ça vraiment bien, vous commentez, vous partagez, vous likez. Abonnez-vous massivement à Congo et Senghor. Merci beaucoup à Willy Mouchen Piste 43. Merci beaucoup Nabino Solingaka Joyce Touba. Autrement dit Benzema de la presse. Le nom est un peu Kinga 4 n'a pas n'a manqué à Bagris. Et qu'on répond par rapport il y a sortie médiatique il y a Jaël Show. On a Nabino tout écouter dans deuxième épisode. Batubayate obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine abosali binote a Tchelibinope promotion congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.